ya batu bakanisaka na bango kake no soki mutu akoli nde azalaka mayele. Ebele ya batu bakanisaka ke no soki mutu akoli nde ayaka na maturité ya makasi to na sagesse ya makasi. Et pourtant mosusu ezalaka bongo te. Mosusu omona mwana muke penza azana mayele, mwana muke azana maturité, mwana muke azana sagesse. Ezalaka mwa bongo. Lelo oyo toye na ndeko na biso comédien na biso na kombo ya Papa Lule. Ebele ya batu babengaka eka vie lule. Mais biso tobenga ba papa pona respect. Comédien na biso na kombo ya Papa Lule bandeko nanga ezo sala pasi penza ya makasi. Eo sala pasi otolobaka na biso pasi. Pasi penza na motema. Esalaka penza pasi. Komona soki mutu lelo akoli. Abando sala musala na ye bien. Akomi na ta moko boye. Akomi ko telengana bandeko nanga ezalaka lisusu bien te. Ezalaka toujours bien na ba âge moko boye. Oyebi na yo keno. Nazo continuer na musala nanga. Na osala nanga musala nanga. Na ndenge moko ya bien. Ke okoma na ba âge moko boye. Okomi ko telengana. Okomi sans position. Oza lisusu na position te. La famille esalaka penza pasi o na lobaka nga moko pasi pe mawa. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza na memeli bino Papa Lule, comédien na bino na kombo ya Vie Lule. Nini ezoleka makamo nini esali ke no Étoiline Inès TV lelo aya kobeta ma solo. Bandeko nanga avant na kota na mozindo ekozala malamu mingi na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Na yebi ke chaque fois que totiaka ba émission ya sika, ba to sika pe ba kotaka, yango na eko sensibiliser bino. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse sommo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosa la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasim. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda bambote nanga na yemoko Madame Judith Tiampovisa na pesi bambote na yemoko Madame Marie-Josée Chala bambote na Grâce Mpoi bambote na Madame Vicky Mombonzo na pesi bambote na Madame Sidonia Siala na pesi penza bambote na Madame Marie-Josée Mafuta. Bambote nanga na mama Titi, bambote nanga na mama Tina, bambote nanga na mama Joséphine, mama Eugénie Zemanga, Madame Céline Kabakaba, bambote na mama Christine Lonongo. Bandeko nanga lelo oyo na yeli bino penza papa na biso na kombo ya comédien Lule, Vie Lule, Étoiline Inès TV lelo aye kobeta masolo. En tout cas, na beta masolo abato ebele. Nanu na beta masolo ya papa na biso tondeko na biso na kombo ya Vie Lule. Nanu na beta masolo te. Lelo penza oyo, je suis tellement contente ya koya kobeta masolo bandeko. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bosani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya moi si et qui
ndima yo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge obimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne to pe externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total Pona maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé, na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker aye na ba solution ya kitoko. Gavker aye pona lobiko. Na Gavker la famille bika na yo libela na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. Tozongela masolo na biso la famille lelo toye penza na masolo ya ndeko na biso to papa na biso na kombo ya Vielule. Nini ezoleka? Ebele ya batu la famille. Atukanga na kamwaka. Na kamwaka penza makasi soki na moni ba comédien na biso bazo kota sur les réseaux sociaux pona ko défendre patron moko boye parce que basala kakuna e kamusa anga kutu elekela ngai elekela kanga bandeko nanga na système moko ya somo parce que nenge ba comédien bazalaka normalement musala na bango il faut bazalaka batu moko batiaka na mutu ke non ndenge toza boye toza ba star toza appelé ya ko jouer partout toza appelé ya ko jouer partout tozalaka teke no batu moko ya parti moko boye tozalaka teke batu moko ya bana moko boye te tozalaka batu moko tokoti ko jouer na biso partout mais kamwisa ngai lelo o tomonaka ba mama ebakata tomonaka ba mama makambo batu wana bandeko nanga baza batu moko ba mama moko jamais okuta bango na ba politique te to ba polémique ezanga mutuna makolo te ba mama wana bakendaka partout ko jouer ezala ba mimika bongo ezala ba Cardozo mille esprit bana kutu mike na mitu na bango ba mitia balobi non toza ba star biso ba star toza appelé ya kokende ko jouer partout soki to boyi to komi kokotela mutu tel seke to kangi banzela na biso to kangi ba bénédiction na biso ya kokenda ko jouer ba place mosusu ezalaka bongo mais eza pas si pe mawa komona na âge ya ndeko na biso Vielule na ba interview ye penza amipesaki na ye position mutu nyonso na ba interview ya Vielule ayebaki kaka ete no Vielule azalaka mutu ya SB ye penza matakita aza na eka mutu ya SB azalaki bongo ndenge batu mosusu balobaka o groupe na yo préféré ezalaka nini alobi kaka no nga naza nanga star place nyonso ba obenga nga na okendo jouer nazalaka mutu ya groupe moko te na jouaka nanga partout na batan wana na SB bando benga esomo ba film ebela bando participer suko pona ya mitiaki deja na mutu ke non ndenge eza boye na tikala nanga mutu wa SB na kokufa ka mutu wa SB kandenge boye bibino moko na SB kuna mutu teke no oyo ya SB azalaka te batu ebele ba mipesaka position ka bongo après quelque temps to monaka bango na ba film lisusu te ezalaka mwa bongo siko yango pe makambo comédien na biso Vielule asalaki
amipesa ki penza position vu que babando pesa ye ba rôle ebele. Chaque fois que film na SB eza au mona ba pesi ye rôle à jouer. Ce qu'on pona ye amitia ki penza na mutu ke non ngana za penza mutu ya SB. Ce qu'on tanga lobby bongo. Na ba plateforme mosusu to na ba groupe mosusu babanda ye lisusu ko bengisa ete. Babanda ye lisusu ko bengisa ete parce que amipesa ki position. Ba obenga ka ye lisusu te. Atingama kika na SB. E ko sala keno na SB wana. Ba rôle babando pesa. Eza lisusu te. Parce que makamwa théâtre kinda pe na ba rôle. Soki rôle na yo ezomonana. Gloire au Seigneur. Wana ko jouer. Soki rôle na yo ezomonana lisusu te. Moyen ba bengisa yo ekozala te. Ezalaka bongo. Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba na $350 ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o izali affiché pour na beaucoup plus de détails. Bande konanga kande na lobaka chez Étoiline Ines TV makamnyo ezalaka. Na minute oyo ba mapango akoteka yango yo $350 ya pamba. Ba osenga na bango ebele te. $350 ebele e ya pamba ka ndenge to lobaka la famille. Osombeli bana na yo lupango. Osombeli bana na yo lupango bandeko nanga otikeli bana na yo héritage na système moko ya tokos. Toboyi na yo tekeno tango okufa bana na yo bakomi kotelengana na balabala toboni makambo bongo. Toboyi makambo bongo. Ebele abatu balobaka keno na osomba nanga lupango te naza na mbongo te ba mapango komi nango cher bandeko nanga ya tour yo 350 ya pamba ozala keno ozana poto ozala keno ozana kin ozala keno oza wapi ozana posa ya lupango $350 ya pamba osombi na yo lupango na système moko ya tokos. La famille kanena obeta masolo ya ndeko na biso comédien na biso na kombo ya Vielule. Na minute oyo Vielule na SB aza lisusu te. Na minute oyo Vielule akomi na ye kotelengana. Amata na gauche mabe, akita na droite mabe. Vielule lelo oyo akomi kosenga akota wapi na famille libota. Parce que na SB rôle na ye ezomona na kalisusu te ba opesa ka ye lisusu chance a ko jouer te na SB ba komi kopesa lisusu chance na batu mosusu Vielule position ezate ye muto bando peta tolo ke non aza muto SB bino moko boyebi soki dejo yebi ke non ngana travaillaka na compagnie intel oyebi ke no kuna nde musala nanga mais soki omoni ekomi kokoma na batamo ko boye ba opesa ka yo musala te bandeko nanga isalaka pasi pe mawa Sikola minute oyo Vielule akomi kosenga akota na famille libota bolobi nini bolobi nini Vielule aya ko jouer to aya ko jouer te bandeko nanga toteyama toteyama penza makasi yango tomona génération ya lelo bana na biso oyo ya théâtre ya kilelo oyo soki totali
balinda Cote tokomi kotala lelo ba Grâce Luzolo tokomi kotala ba Baby la Donja tokomi kotala ba Narcosis Mukanya bandeko na nganga kutu nalanda interview moko ya Narcosis tango batuna ye concernant Mams na Sila Bisalu. En tout cas, il fallait voir réponse ya Mukanya. Mwana muke, façon apesa ki réponse na ye donc apesa ki na ye position te. Pourquoi? Parce que ayebi ke non naza star bakoki lelo ko bengi sanga na kendo jouer pa ya Mams, bakoki ko bengi sanga lelo na kendo jouer et pa ya Belvi Kandi. Na ko jouer nanga sans problème parce que nazalaka problème na bango te. Mais ba comédien na biso oyo ya mikolo, ba comédien na biso oyo déjà basi bakola bandeko nanga, bakoma na bango non parce que ayebi ke non soki na koloba bongo bako bengi sanga kuna na bandaka ko jouer. Donc aotala na ye aotala lobité aotala kati lelo. Mais bana muke tango ba otuna ka bango ba question au mona ba o répondre avec sagesse. Lelo o to mona ka ba Mukanya. Mukanya joua ka pa ya Belvi. Soki rôle na ye monani o mona ba bengi si e pa ya Belvi. Mukanya joua ka pa ya Mams. Soki ba bengi si e pa ya Mams o mona na ya jouer. Lelo oyo tokomi komona tina balinda Cote. Ye wana kenda ko jouer pa ya Rosni Muchopi. Bien que bato ya SB ba sepela kite. Ba sepela kite na ndenge linda akenda ki ko jouer kuna. Mais na côté na biso neti ba biso oyo. En tout cas na sepela ki. Pourquoi? Parce que azo bate la carrière na ye. Aota la lobby aota la kilelo te. Ayebi ke muto forma ye. Muto tombola kombo na ye ezalaki Mams. Mais akoki kotika la ka na SBT. Aza appelé ya ko jouer partout. Lelo o to mona ka ba Getty. Getty wana zo jouer na partout. Donc vie qui star ezalaka bongo il faut etambolaka pe bongo. Vie qui star ezate ke no okanga maka bisika moko te. Vie qui star ata soki oyebi ke nga na jouaka mingi na famille libota komi pesa penza position te ke no nga nazaka muto famille libota ozana yo star. Lobaka ke no naza star partout place nyonso ba obenga nga ke no na jouer na ko jouer na nga. Na koboya te na koboya ko jouer te. Place nyonso ba ko bengi sanga ke no ya ko jouer na kende nanga ko jouer. Pourquoi? Parce que naza star. Mais ezo kamusa. Batuneti ba Dudu Soup. Dudu Soup alingaki ya miboma. Boyo kaki makambo na ye sur les réseaux sociaux somo. Tosi tobetela yango lisolo na okota yango lisusu te la famille. Mais tokota kana makambo ya vie lule. Ba Dudu Soup wana na ba interview ba mi pesa ki position ke no bango baza bato ya SB bango baza bato ya SB. Tango yaki ko indela ye bandeko nanga akomi lisusu kolela epa ya Belvi Kandi. Oh Belvi Kandi abando bengi sakaye ya za partout ako jouer ata na famille libota ko jouer na ye. Mena e bandeli. Ami pesa ki position pourquoi? Parce que azalaki na ba rôle ebele. Yango na ye ko interpeller bandeko na biso ya ba comédien. Botika ba makambo boza nango s'il vous plaît. Ata soki yo za mutu ojuaka na yo na famille libota yebi ke chaque fois que film ebimaka ozalaka toujours komi pe sa position te parce que oza star pesa respect na ba côté nyonso bozalaka ke bato soki okoti na ba interview ba otuna yo oza mutu wa famille libota oza mutu wa SB lobaka ke no nga naza nanga star donc star ajuaka na ye partout. Soki ba rôle nanga ezo mona na famille libota na koboya te na okende pe na jouer. Soki e mona ni quelque part ba bengi singa na moni ke non naza nanga libre. Naza na place moko te okende jouer na okende nanga na pete nyonso na ke na jouer. Et kozala bien ke mbomi pe sa position. Bino bokoki kozala ba fan ya ba la patrona te. Bino boza ba star bo sala nde musala. Biso oyo to sala ba émission na bandeko na biso ba abonné na biso balandaka biso nde ba fan ya ba tutelle oyebi ke no nga nazalaka mutu soki ya famille libota nga nazalaka mutu ya SB nga nazalaka mutu ya Dina na nga nazalaka mutu ya Ercide Pechanga oui mais bino ba star boza na besoin te ke no bozwaka ba parti moko boye te eko baby c'est la bino ba carrière yango bo mona lelo batu mosusu na ba film ba jouaka lisusu te.
yango bomona batu mosusu na bafilme babengisaka bango lisusu te. Yango bomona batu mosusu bandeko na ngai bavanda na bango 3 ans, c'est 3 ans ça kojouaka te, 2 ans eza 2 ans tokomi kobosa na bango kutu na circulation. Lelo bokomi komona ya Gabi akomi kosala ba interview kili mata kita. Pourquoi? Parce que na ba film ebele babengisaka lisusu ya Gabi te. Na ba film o babando bengisa ya Gabi kilelo oyo babengisaka lisusu ya Gabi te. Pourquoi? Parce que ba film ya kilelo oyo ekomi ba film moko ezoya pona ko éduquer à masse. Na kala wana ba film bando ko jouer na bango tika kato jouer. Ba maloba mabe na ba filme ba nini siko lelo oyo ko sala keno tango ba Belvi kandi ba yeko zwa relève ya ba filme ba komi ko tombola ba filme ba ndeko nanga ekomi ba filme moko ekomi ko éduquer en masse. Basi la bisalo ba filme na bango ekomi ko éduquer en masse siko ba loba wana ba mafinga wana na bakati ya ba filme ezalaka lisusu te. Yango siko bato mafinga wana na ba filme bakotia bango wapi? Bakotia bango wapi? Place na bango eza lisusu te. Yango bomona batu mosusu bakomi kosalela biso makelele makasi na ba réseaux sociaux. Muke akota ba live. Somo. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution ezate. Mais jour à le 19 la famille et kozalande somo stade des martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de martyrs avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de martyrs.